Ma Mission TV, le miroir du monde. Soki mutoza kuna amona déjà salité mbindo na kati ya mai wana. Donc beauté ya saute moto ezalata. So on a okuta ata plus de 5 millions ba bidon eza wana. Tokosenga gouverneur asali King Bopeto. King Bopeto wana baya balongola ba biloko wana. Babuka nanu eloko oyo. Non ba inauguré et si l'ité inachevé. D'une part réseau d'humne promesse à chef de l'État. Donc on a besoin d'un petit promesse et le roman faut le connaître comme tina souka na yango. Souci na biso musali ici là au grand complet et après cela ba koyi koya ko ça inauguration et puis ça ramène point à chef de l'État. To sali yango ici lipe. Siko pona koloba est-ce que mokoza ko fongola nzela oyo. Et comme moi makambo mususu comme oloba. La mise en œuvre de tout ça éparpillé, to ebante za wapi gauche ou droite et banate. Mais naza koloba eza normal te biso moko bakolo mboka to banda d'abord kotia salité na mboka bongo sima toza na souci ya kolongola yango pena pompage wenze ezalaka te parking ezalaka te mais soki eza bongo ekozala bien mpona biso mpona pompage tozala bien mokonzi ya mboka aya mpe kotala mpo makambo ebandi kozala awa sikoyo ebandi koma baproblème ebandi kosepose mwa moke mpona kotala ye kalikili ya bamikonzi est plongé mingi na 2021 na 2030 2040 mais banzela même basel so de mouton il faut pas élargir niveau de pensée ba vision tozoko luka mokonzi afungola saute mouton ou bien makambo kimbwala makambo wenze makambo ya nini nde sika wana mwa motone ekomi mwa pasi. Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci la parole TOCP na présence nabino sur le terrain. Bon, musala na nusilité. Na maquette ba mbalakisa kibiso, balaksi banzele zo kota monsieur kenzela kimbwala, monsieur zo matabuku tanze DGC. Na sa ba che ba passage ba passerait pour ba leka mais jusque là non ceci nanuté. Torosenga avant président a inauguré musala oyo et si là au grand complet parce que ceux qui aye ko sala yango non ba inauguré et si l'ité za inachevé. D'une part réseau d'humne promesse à chef de l'État. Donc on a besoin d'un petit promesse et le roman faut le connaître comme tina souka na yango. Souci na biso musali ici là au grand complet et après cela ba koyi koya ko ça inauguration et puis ça ramène point à chef de l'État. Tikali musala nini po na bino population. Bon juste là musala tikali eza il faut pas ça la nzela moko na se awa juste en face na ngande tozotala na boyo na simana yo nzela moko eza na zo côté ki nzela kimbwala alors so ba sali nzela wana ba me ko aménager na se apona ba passage ba piéton ndeko pesa accès et puis en plus eza na ndako mo eza na coin awa ezo senga ba mera ko buka yango po pesa passage moko ya bien na ba circulation mituka pour la pompage ndo za boto na parking te to na wenze te ba coopéra ba hotelengana ba pona biso pa kimbwala eza ko bukana ba député to vota ba sala eloko moko te. La mise en œuvre de tout ça éparpillé, to ebante za wapi gauche ou droite et banate. Ya pompage pour ça na yo ezani. Sorti mouton ça ya kitoko ba ça ngo bien ezo se fisa biso. Ça nango ne to sepela. Ça ba si ça nango eza ba HP ba magasin ba indien yo eza awa e calé ba route na biso poto sani to leka. Parking, place à parking, bango atongi ba maison na bango. Moyen camion eleka ezate ataba lobby ba ingénieur ya ndenge ni basala ngo esimba te. Il faut pas buka mpanzi oyo ya parking na biso pour que tozala bien na pompage. Soki ba longoli yango tokozala bien na pompage ke ba route na biso eleka normal.
pena pompage wenze ezalaka te parking ezalaka te mais soki eza bongo ekozala bien mpona biso bana pompage tozala bien na ndenge to première priorité oyo tozango besoin eza babuka ndako oyo OVD atia bato so otali so caméra no ebaluki OVD atia basigne mpo babuka yango ti lelo babuka yango te il faut nzela wana esala nini ebukana mpo basala troisième nini poche en même temps toza en salité na pompage na minute mbula ebetaki nga na sinistre quartier na nga yango oyo tokimi plus de 1000 personnes na minute oyo na bandako tane na lati salité boye mpo nazosala salongo epa na biso nasala salongo epa na biso oyo ekimisi biso bandako banini biloko ebebi mpona soki toke wana okomona keno salité eleki wana tala ebele relation eza entre saute mouton na pont na place eza oui relation ezali parce que saute mouton na pont eza presque place moko beauté ya saute mouton ekobanda partir ya kuna soki moto aza kuna amona déjà salité mbindo na kati ya mai wana donc beauté ya saute mouton ezala te so oke wana okuta ata plus de 5 millions babidon eza wana tokosenga gouverneur asali Kini Bopeto wana baya balongola babiloko wana babuka nanu eloko oyo so babuki eloko oyo eopermettre que non bapoche nyonso oyo ezala ouvrable dede na osenga suna gouverneur mpona biso basinistre na osenga na ye que non biso tosengi te que non baya koyede biso bayede ata na quartier baya kodesinfecte quartier mpo donc na minute oyo épidémie ebotami na quartier tokimi quartier ça fait déjà le 3 décembre ti lelo quartier moto azala sute plus de 1000 personnes bakimi bon eloko tokoloba yango oyo omoni Kinshasa lelo eza soki Kinshasa oyo toyebaka na 60 te na 70 te na 80 pe te Kinshasa lelo tokomi na 2020 Kinshasa lelo ekomi na modernisation na égalité en monde. Donc, saut de mouton lelo ezo signifier que Kinshasa eza soki Kinshasa kala te. Alors c'est pour dire quoi? Kalikili ya ba mikonzi est plongé mingi na 2021 na 2030 2040. Mais banzela même ba saut de mouton, il faut ba élargir niveau de pensée, ba vision. Pompage lelo est commis victoire ya Lukunga. Donc c'est pour dire quoi? Tout ça ba quartier ya ba awa Mbudi, ba Malueka, ba Kimbwala, ba Don Bosco, population nyonso wana lieu de rencontre na bango, référence na bango pompage. Donc faut ba mikonzi ba visionner, ba tala muscle na musika. Lelo za 2020, tala makamoko na pompage. Tanto comme 2030 2040, pompage aux andé nini. C'est pour dire que il faut baluka ba dépenser pour ça l'état. Asa mbongo ebele. Asomba mapangu nyonso za pembeni awa. Babuka de façon que basala banzela minene et permettre tina 2040 2050 pompage et ça équilibre. Il y a rond-point moko ozo représenter na district de Lukunga. Ça rapport na saut de mouton pour ça na wezalini. Pour la saut de mouton en tout cas, tozo féliciter mokonzi mboka parce que na ndenge ye aye tozu saut de mouton na kati ya pompage. Saut de mouton na espoir na biso ezali que il faut quand même alléger problème ya embouteillage awa na pompage. C'est pour dire que ndenge ba penser ko sala ngo awa na pompage basi sa misala nyonso sala awa pour population et acquérir quand même moins facilité ya passage mabouteillage za bien. Et puis na ba kwen nyonso etikale Kinshasa basala ngo de façon Kinshasa et mais je pense qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas encore au point. Et qu'aujourd'hui j'ai voulu, ensemble avec le gouverneur de la ville, qui est le patron de la ville, que nous puissions nous enquérir de la situation et voir effectivement si on peut déplacer les chefs pour l'amener ici. Sur le plan de la construction de l'ouvrage, c'est vrai que l'ouvrage est complètement terminé, les véhicules peuvent passer, il est solide, techniquement parlant l'œuvre est solide, mais maintenant les alentours posent un petit problème, il y a quand même des petits problèmes d'assainissement dans les alentours, voilà pourquoi le gouverneur est là. Nous aurons une commission lundi à 14h afin que nous puissions décider de la date pour déplacer le chef de l'État et venir l'inaugurer.
Mais déjà, a priori, est-ce que vous pensez que dans un bref délai, la population pourra déjà jouir de cet ouvrage qui fait partie des 100 jours du chef de l'État? En tout cas, pour résoudre les problèmes des embouteillages sur cet axe, pour ça, d'ailleurs qu'on l'avait conçu, c'est pourquoi il y a eu ce projet ici. Oui, ça on peut le résoudre. On peut déjà déclarer que cet ouvrage est terminé et qu'on peut le lancer. Le chef peut l'inaugurer. Il y a une petite confusion dans la population. Elle a réclamé tout autour de cet ouvrage. Il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes de marché, il y a des problèmes de parking. Est-ce que tout cela fait partie de ce projet de pont? Et le projet en soi, lorsqu'il était conçu, c'était pour régler les problèmes des embouteillages. C'est pourquoi dans les 100 jours, avec un financement bien précis, c'était pour ces ponts. C'était pour lancer ces ponts ici, qu'on appelle saute-mouton, pour justement régler les problèmes des embouteillages. Mais quant à ce que l'assainissement dans les environs nécessite une prise en charge, ce n'était pas prévu. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a eu un financement qui était bien précis pour la construction de ce saute-mouton. Et ça s'est arrêté là. Mais ça pose un problème vrai, réel, que nous constatons aussi, que nous voyons, qu'il faut un petit toilettage aux environs de cet ouvrage. Ça, c'est vrai que ça nécessite peut-être un autre financement. Ça nécessite un autre financement. Mais pour l'inauguration, pour les problèmes des embouteillages, ça, on a fini. Ouais. Il faut être précis. Hein? Pour qu'on... Et si quand on a dit saute-mouton, ils allaient parmi babiloko mokonzi mboka tazwaki bonga alobaki pona kosilisa ba embouteillage na kata kisasa il faut asala ba saute-mouton. Ezaki na programme à 100 jours. To sali yango esili pe. Siko pona koloba est-ce que mokonzi ko kofongola nzela oyo ekomi mwa makambo mususu comme oloba. Pembeni ya mwa bosoto yali ba parking esika bato hotel mealite uenze mwana komi makambo mususu. Na kati ya makambo mususu wana eza kosenga soki futa kota na nyonso wana ekomi lokwa projet mususu ya sike bandi nga nakomi mbala ebele awa makanisi mbala yambo nasengi gouverneur mokonzi mboka aya mpe kotala mpo makambo ebandi kozala awa sikoyo ebandi kokoma baproblème ebandi kosepose mwa moke mpona kotala ye balobi parking esika bato kovanda yali te bamoto bomoni tout aux alentours bamoto pembeni ya saute-mouton yango bato bareklame makambo ya zando kuna meza saute-mouton nzela kimbwala sikoyo tozokoluka mokonzi afungola saute-mouton obe makambo ya kimbwala makambo ya wenze makambo ya nini nde esika wana mwa motuna ekomi mwa pasi alors mais mpona koloba mpona saute-mouton tosilisi yango esili nyonso to likolo na yango mutuka ekomata ata na tonnage nini ekobuka yango te ekokita mais kasi mpona makambo mosusu oyo etali bosoto pembeni ekomi likambo mosusu nakanisi na yango lesika wana toyena vice-premier ministre ministre ya travaux publics mpona kotala soki ouvrage oyo babengi saute-mouton esili toconstate yango que ouvrage ya saute-mouton esili yango esalemi bongo na programme ya 100 jours ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango azwaki bokonzi na ye alobaki ke na programme ya 100 jours akosala basaute-mouton eza ebele mingi eza kocrée baembouteillage mais yango esalamaki mpona kosilisa baembouteillage oyo toza nango na Kinshasa mais mpona oyo ya saute-mouton ya Kinsuka pompage saute-mouton wana esili pont ya likolo esili balabala oyo ya se namoni ndenge babetone yango esili mpe lokola mais eza na nzela oyo ya kimbwala nzela eza pembeni yango wana eza projet mosusu projet ya balabala ya kimbwala eza bongo na programme na biso ya gouvernement provincial toza kotala ndenge ya komobilize makoki po tobanda mosala wana le programme ya 100 jours en ce qui concerne le pont ya pompage yango esili mais en dehors ya saute-mouton to constater que eza na problème ya parking bisika mituka bamoto bisika yango ezala garé ezali te donc il faut totala ndenge nini bisika mosusu tokoki kobuka po tosala parking to constater que ezali na baproblème ya wenze ezali te awa na Kinsuka yango wana to instruire bourgmestre ya commune ya Ngaliema
pour alukela biso esika nini toyi ko sala wenze pour na ba problème ezali ko se poser yawa ba problème yango esila. Voilà. Tu veux que ça ait été un message de pétrolialisation dans le cadre de... Bon, on est dans le micro Kinshasa Bopeto, ezali bongo philosophie, ezali bongo changement, il y a mentalité, il y a bisomoko ba quinoa. Tout le monde a salité ezoko mingi na mboka à travers ba marché pirate, il y a mike ndenge nini baza koteka pe baza kotika bosoto soyi bango bazongi na ko. Mais naza ko loba boye eza normalité bisomoko ba kolomboka to banda d'abord kotia salité na mboka bongo sima toza na souci ya kolongola yango. Il faut to kanisa ndenge nini ya kobatela mboka pe ya ko rendre yango propre. Soki moto nyonso akombi liboso ya lopango na ye ba magasin nyonso ba petoli liboso ya ba magasin na bango na bandi mboka na biso ekozala propre. Yango na philosophie ya Kinshasa Bopeto ezali kaka ndenge moto nyonso liboso ya lopango na ye akomba asukola.